Mama wa taifa Jika. Moi c'est simple, moi c'est sans problème. Moi c'est sans kolobate que boyaki bolobi na nga boye, ngai na ye na bwakeli bino. Ete na sala na nga wa video mwa muke. Ba oya nga, ba levre na nga. Ba luka nga monde entier basani, ba mona nga. Voilà basi oyo mibali bana bango besoin bandeko. Voilà basi oyo mibali bazana bango besoin. Elle n'est pas venue pour dire que non, je vais répondre à quelqu'un. Non. Parce qu'il y a quoi ça la sale boulotte. Il y a quoi ça la sale la salité. Même bateau balobela kaye ba sale boulotte. Bango ba ya baloba ne touchez pas Mama Si. Parce que elle c'est la reine Esther. Mama wa taifa Jika. Mama Si Mbote, Mama Si le sako, la reine Esther Zoya yo. Bo sentir et bimenaye. À quoi bon de créer l'actualité à l'Okuta tout autour de notre? À quoi bon de créer des informations à l'Okuta? Nous tous, on savait pourquoi vous avez fait ça. Vous savez quelque chose que vous créez à l'Okuta, ça ne dure pas. Parce que, bit nabine zalaki ya koboma actualité moko ya salité. Bit nabine zalaki ya koboma actualité moko bakundola ya ba vérité cachée. Ezo bimaka par rapport ya salité na bino. E bobeti poto. Toyega tozongi sibino na place. Likolo nango bozange loka koloba tokoti sibino bikia. Bolali kidiba. Bozongi. Mère pa yoki kolela bana lobite. Tikanga pe na bimanano. Abimeli binote. Abimeli biso. Mama wa taifa Jika. Bonjour, bonsoir mes étoiles, mes abonnés. Bato Balingaka Jika, la mère des nations, la yaya, la tantine, hein? Moi, na Mama Si, oh oui, Jika la naturelle. Bobak c'est Jika la naturelle parce que ça la caille bien. Jika, moi, je suis atika complexe. Ya babilamba, ya banini na défaut. Jika, moi, je suis atika babilo romo na défaut parce que, à Rolandara, le rôle ya mère na bango, mère Cindy. Olomide. Merci beaucoup. Na pesi mbote na Fabrice Mande na sima caméra. Montréal et pambwa mazwa na yo ya yo. Tikete nzambalola mona yo kwa. Lelo mukolo ya yinga. Toza toujours na kacha musala pona osepelisa. Ba étoile na ba kofifile na ba kofiete. Pourquoi ba Cindy Love? Na le vrai de Mama Si na monde entier. Wana na zako pesa mbote na baba raisi. William Okende. Mamoni mambu. Depuis États-Unis. Chef coutumier. Yayo yango wana. Mbote lo sako. Oui. Na père. Yaba kofifil. Na ba kofiette. Les boss Gaëtan. Kelulu toujours na États-Unis. Wana. Lisanga yaba kofifil. Na ba kofiette. Tout. Ba pesio mbote papa. Ba epsio lo sako. Mes respects. Rien à dire, ma grande sœur chérie, la maman de beaucoup des enfants. Moi-même, je sais, elle-même, elle sait. Sidonie de mon cœur, Sidonie de mon amour, je te salue depuis ta position. Moi, Chamundele Atanga, merci beaucoup, la diva, la maman, Ingetanayo, inspecteur. Sandra Kazadi, tonton international. Mutatika banguna tout na défaut. Mama Rifa Tantine internationale. Zoya yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nalisanga bonganga tout. Yabato balingaka Mama Si. Na pesimbote na grande sœur na ngamoko. Na Paris depuis quelque part. Ndena olo baboye mwa oyeba ke Jika localisenga. Na pesi ombote. Ya bebibi. Au comprendre déjà. Merci beaucoup. Black de mon cœur. Gisèle Bombeski. Colline, pourquoi pas Aziza Yayo Yangwana. Merci beaucoup les frères de Mama Si Toya. Tozana lisanga bonganga to solo la émission peut te rebetango na live. Ouais, tozana la live na journée. Mais émission na biso bolandango na pourquoi. Lisanga bonganga ya Mama Si bokota to solo la. Toyora koto Mama Si alimwe, toyoki koto Mama Si akoti na mai, toyoki koto Mama Si boye na boye. Piu, tolai tolamuki Mama Si abimele biso yoka ba botan na yebi mutu moko aloba bongo le cœur de quelqu'un
depuis Londres Nice lieka. Oui hein. Alors ba yoka ba botan tomoni sikoyo ba botan wana ya danger. Ba botan wana oya annonçaka que Jésus-Christ revient bientôt. Il faut arranger pour beta biloko. Au senti que non ba boté oya annonçaka que non Jésus-Christ revient bientôt. Alors les gens qui ont créé l'actualité tout autour de Mamassi, les gens qui ont créé en cherchant pour étouffer l'actualité Moussous, vous êtes où? Bomoni non? Bomoni na sima ya mobali na ba obeta londanda. Moi c'est simple, moi c'est sans problème, moi c'est sans kolobate ke boyaki bolobi na nga boye, ngai na ye na bwaki libino. Te na sala na nga mwa vidéo mwa muke. Ba oya nga, ba levre na nga. Ba luka nga monde entier basani, ba mona nga. Voilà basi oyo mibali bana bango besoin bandeko. Voilà basi oyo mibali bazana bango besoin. Elle n'est pas venue pour dire que non, je vais répondre à quelqu'un. Non. Parce qu'il y a quoi ça la sale boulotte. Il y a quoi ça la sale la salité. Même bateau balobela kaye ba sala ba sale boulotte. Bango ba ya baloba ne touchez pas à Mamassi. Parce que elle c'est la reine Esther. Vous avez vu Mamassi devant vous. Je croyais que quand le même façon to sala ki ba vidéo. Kaka le même façon toningi saki to sala ki mwa ba makelele to ko sala bomoni Mamassi bomoni ndengaza parce que abimeli bino na teint de la gloire. Abimeli bino na ba beau temps de gloire. Abimeli bino na ba naturel de la gloire, la beauté qui annonce arriver à Jésus-Christ. Comprenez mon émotion. Nana moi vidéo moi mukira snap mutuma lobi jika yo toyebi ke noza privé Mamassi nandimi yango peza na ndenga bien makasi ya bango tumi balé le père et les mères, le père et la mère nandimi yango bien makasi to nana vidéo wana snap ya Mamassi. Retour au calme opposé. Salut mes abonnés, salut tout le monde qui me cherche. Salut tout le monde qui parle de moi, parce que je suis star, parce que je suis la femme des légendes, parce que je suis tellement jolie. Et je vous salue depuis votre position. Fabrice Mandechelanga Bongoto Yaozong. Mamassi Mbote, Mamassi le Sako, la reine Esther Izoya yo. Bo sentir, et bimelnaye. À quoi bon de créer l'actualité à l'Okuta tout autour de notre? À quoi bon de créer des informations à l'Okuta? Nous tous, on savait pourquoi vous avez fait ça. Vous savez quelque chose que vous créez à l'Okuta, ça ne dure pas. Parce que bit na bino ezalaki ya koboma actualité moko boye ya salité. Bit na bino ezalaki ya koboma actualité moko boye bakundola ya ba vérité cachée ezobimaka par rapport ya salité na bino. E bobeti poto. Toyega tozongisi bino na place. Likolo nango bozangelo ka koloba tokotisi bino bikia bolali kidiba bozongi. Mère pa yoki kolela bana lobite tikanga pena bimanana abimeli binote abimeli biso parce qu'à chaque minute à chaque seconde to mesani comme on a père na mère. Ah oui hein, to mesani comme on a père na mère. Nakopesa nakolinga ko répondre bato ebele ezoya na ba commentaire nanga ezoya na privé nanga ezoya na ba tous les don niveau nyonso ezoyaka jika tolingaka yo mingi me yebaka que mutu kingandi amonaka pasi kingandi amonaka eza pasi Mamassi amonaka te.
Bandeko, na profiter na même occasion na répondre bino et ça langa plaisir. Est-ce que bokoki ko expliquer nga pasi royaume passé et monaka? Est-ce que bokoki ko pesa nga explication oyo royaume passé et monaka? Dans la vie réelle, rien est facile. Même un homme qui vient pour t'épouser, avant bon comme en étape à mariage, bon les kaboy. Discussion lelo, discussion lobby, kune simbi, lobby simbite, toboyani, tozongani, tobo, c'est tout ce qui vous a sagité. Banaka ya pamba oyo bazo vivre ya ofela, bazo tanga ya ofela, nyonso ya ofela. Mais moi na wana pe ana kona ya difficulté eza ya olamuka 5 heures kozwa nzela ya classe koya kozonga 14 heures très fatigué ta musubino pe na ndako bokomi kotinda ya sala pe ba tâche ya ndako. Cela veut dire dans la vie dès que obimi na mokili eloko moko te facile eza. Royaume passé eyebaka ke sali engagement na star. Parce que royaume passé ekutaki mutu aza starte mutu akutaka mutu aza starte ezali mama makoso akutaka mopao aza étudiant ba évoluer ensemble et simba kite mama akei ti lelo toyebi mama za na kwena ye na position na ye mais respect bipa yazali zambalo la pambola ye parce que apesi biso bandeko na biso ya basi ya boga mibali ya kitoko topesi lokumu na position na ya skazali zambalo la mona ye pe apambola ye. Le même pasi wana eza ya koloba toyoki ye lelo aza kuna na kingandi. C'est la même eza même pasi oyo Amazon ayoka mais azala. Eza même pasi wana Amida yoka mais azala. Eza même pasi Sylvie Mampata mama ya bane belé ingeta depuis position na yo ayokaka. C'est même pas si wana mwasi ya politicien amonaka tango mobali na ye amataka kitaka na ba udiana na ba étudianti ya mike ya ba université akokumba bango na ba jipa zokende ozongisa bango na bandako. C'est le même passe. Ya sika na mokili oyo ezate nyonso ezo dépendre na détermination na organisation. Toloba bien tobeta ngo makasi kitoko na live. Alors bon permettre nga question o ezonga te parce que question wana échange nga avis à mamacité parce que elle reste mamacité de mon cœur. Et dans la vie il faut savoir protéger. Eza na ba erreur to sala na ba vie na biso. Lelo soki na lobi na bandela vie nanga ni na ndoto boy, je ne peux pas le faire. Wallahi Dieu est témoin. Eza na ba erreur na sala ngajika moyen na etale vin age nangezate yo moko ka solo bi aza ya nanga solo bi ki o leki nanga solo bi o mwana nga ka place yo moko mona elongi nanga na nyoso nanga nde ko déterminer o nga na zai pa na yo mais za na ba erreur to sala na ba vie soto lobi to bandela vie ya sika na botami na obota makajika mais na bandela erreur wana te. Parce que ce qui toye baka, tolinga kite. C'est ça la vie. Ne mettez pas cette liboso ya vie ya maman si. Parce qu'elle n'a fait rien. Elle a voulu soigner Mouto Bazokisi. Tala. Mouto alobaka ke pota ya love si la kana love akosate. Moi sozo négliger lelo. Soka zui ka mutu moko bandi opangusa ye pota wana. Ato salela ye nini. Ato tekele ato sombele ba boarding. Ato sombela ye nini. Yaya soki ka pota wana kauki aobosa nango. Parce que zana mutu azo pangusa ye. Cette femme a accepté yako pangusa douleur, yako pangusa humiliation, yako pangusa sabotage, yako pangusa tout ce que ezalaki na nzoto yako felomide.
Un jour, je me souviens, na Olukango, même na live na Oche la Binango, parce que l'autre na live, cause en a 15 heures. Mon pa wa zoloba, mon pa wa kangama, mon pa wa kangama, mon pa wa zoloba. Tango ba kangaye, ya zalaki na prison. Mais maman si, et comment qu'il le colle yenda zalaki na prison, tala, une femme qui aime, tala, elle donne tout sauf rien. C'est là où il y a les hommes égoïstes, les hommes manipulateurs qui profitent de cet amour. Parce que quand une femme t'aime, il va te donner tout sauf rien. Même respiration ya moi si wana eza pona ye. Aotala te ke ngana na 40 ans, aotala te ke ngana na 50 ans te. Love tango ebeta kana motema na ye. Cette femme là va te donner tout sauf rien. Imaginez la femme mobile ya zoloba. Na banda siko koyokela muto azali banda mawa, c'est chaque jour. Mama si banda koya. Imaginez. Et bah légitime, bazalaki wapi. Je ne touche personne. C'est mon avis. C'est là où je dis toujours dans la vie, mes chers papas, mes chers tontons, mes abonnés qui m'aiment, mes grandes soeurs, mes petites soeurs, mes mamans chéries, mettez l'amour devant et les restes après. Mettez l'amour devant et les restes après. Ça, c'est la pire vérité. Quand tu trouves une femme qui t'aime, papa, ne laisse pas. Kangama na ye tingama na ebi olambate, lakisa ye yaya, sokoza na mwa tueke, wana mwa mbongo. Loukele moi moutoua la lamba. Parce que tu sais que cette femme, elle me donne ce que j'ai besoin. C'est l'amour. Parce que pour le moment, là, pour trouver l'amour, c'est très difficile. Nous c'est comme une hypocrisie, nous c'est comme intérêt. Nakanet ya reine Cindy, elle est là à chanter, elle est là à s'occuper de son mari, elle est là à accepter des injures de tout le monde, elle est là. Elle est là. Et à aucun jour, elle va venir. Que ça, la ma peke polette, n'internet, pour non, même si vous parlez, c'est moi qui règne. Non, non. Elle n'est pas là pour dire, non, même si vous faites ça, c'est moi qui est là, qui est la bosse. Non, elle n'est pas là pour faire ça. Donc, elle vit pour elle-même avec son homme. Pourquoi vous refusez à couper ça mon pas au bonheur? Vous êtes tellement méchant. Elle est là. Elle est là, venez encore parler. Elle est là, venez parler. Elle est sortie. Vous avez vu. Même si Abima quitté, ce n'est pas un problème de quelqu'un. Ce n'est pas un problème de quelqu'un. Nous là, il y a Toloba. Biso ya mopa Toloba. Tolobela ye. Tolobi mopa Tolobi boye. Et que kitoko ele ka wow. Alors, si tu as une femme à la maison actuellement, tu sais que ma femme me fait tout. Papa, reste avec ta femme. Respecte ta femme. Sors dans une relation toxique. Sors dans une relation toxique. Kata yango. Sauve ta vie. Mais si on est bien mobile nanga linganga, ngana lingaye, mais tous en a incompréhension. Sauve votre relation. Ngana zo ebele pa mamasi. Na zoaraka toujours ebele.
maîtrise à patience et puis koyeba koloba keno même ata ba lobby même ata ba humilienga même ata ba sali ndenge nini même ata ba lobby ndenge nini nga na zawana kole simante no bouging na yango pa mamasi alors ya sika na mokile oza sute alors les fans de mamasi les fans de mon pao mokonzi toza la fière et to tikela mon pao na biso bonheur na ye na sepela na ba commentaire on a monaka na page na sepela na ba commentaire on a mona na chaîne et sala nga ba wow et sala nga pena ba kitoko tala keno kofelo mida na bato balingaka ye couple ya bonheur nanga couple salaka mama si fanda yondo pesi mopa na biso sengo yo muto sekisi to sona otala ba commentaire bongo na mona penza que no sana bato bandimela love kezalaka même na 80 ans au rata love na vino nyonso na 80 ans ko trouver love 10 ans 20 ans au kufi ne sengo ba commentaire wana bo chaka wana au moins on a muto chelio livre mo bima commentaire mais hôtel commentaire au seki ezana yana nga sidoni de moka otuna o lo bate po aninga bia yana za concentré na otanga ba commentaire pour ça ba commentaire mususu so senti que no mutu akomi ndenga zo komelela ndenga linga star na ye ndenga zo komelela ndenga asala star na azala ne sengu bo umela. Merci beaucoup Basindi Love. Toyo ça l'analyse et apparition ya maman Nabisu. Elle est là. Tu as un problème na mutute, tu régler problème na mutute, tu répondre mutute, tu continuer na misa na biso, tu bossa na tegeno, mon papa le baki keno, Genève Pezoya. Tu as un problème na mutute. Merci beaucoup Najika. Numéro zawana. Ozana onje. Ah oui hein. Olingo sala action moko olingo pesa don olingo sala eloko moko bolingi jika zoluka ba partenaire na musala to sala soki ba partenaire bazate eza mawa mingi to luka ba partenaire to luka ba contrat va normal ba contrat ya zera singate wana maison na yo wana eloko na yo lingi jika salelo publicité au salelo publicité kitoko kande to yoka na kandenge salema eza na live eza na ba émission et salema kitoko numéro na biso eza wana batu nyonso o balobaka jika tozwaka numéro na yo telekelanga numéro technicien komango bien na kama kinde komoko akomela kinga jika vraiment na zana besoin au solano irigama tindelanga numéro na yo mais na komela kiye ezali plus 243 085 045 80 56 ou bien plus 243 089 39 00396 namba numéro mibale wana ozwa jika ozwa Fabrice Mande ozwa équipe mobimba et puis tant ozo benga soyez sûr appelle uniquement pour les affaires appelle uniquement pour des conseils si tu appelles seulement pour de bêtises soyez sûr tu seras bloqué comme Cadena parce que ici les bêtises ne passent pas. Merci beaucoup, bon dimanche à vous tous, on se retrouve à la prochaine, bye bye.